Oui. Comment on est comme Rémi. Ah ouais. Donc Rémi Ozaya Marabanzele il faut na kimia, on a paix. Vous comprenez, on a paix, on dit paix boyer. On va faire un base mais c'est ça là on sort la base de la personnalité à bateau. OK. Il faut y Marabozo le bateau, Bazaba grande. Bazaba grande, Sila Xila va grande. Dinana bon, tout est bien grand pour rendre la preuve na été. C'est on a ebi Dinana abimi na Simaya Sila. Dans le film ya Sila di Salundé et ici Dinana. Vous comprenez? OK. Donc par rapport à la paix reconnaissant que le lo ba Dinana na poto. Dinana pe là félicite na yé. Avec un film il fallait abengaki abengaki Sila à intervenir. Mais si la mon merci là a ba comportement alors ba comportement na moko boy asangana na batu abora pe batu ya ba bordi mo ba beta pe batu donc abenga ki aya filmer enta akina ba empêchement na ayete pesi mabe la kanda wana dinana abengi xil pêcher ngaye na ye ko jouer filmer ayebite ke ba bengi pour régler cela. Vous avez la potopoto. Donc, si la pelle a joué, après, il y a un voice, et il y a un bani. Afin d'avoir reconnaissant que grâce à cela, il est abîmé. Merci la paix, à l'ingaka, il y a un peu ça, coup de pouce. Il y a un bateau. Au moins, on va filmer, mais là, il y a un rapport. Il y a un baigné orienté. Il y a un bateau qui est comme le son de Daye, exemple de Daye, elle va faire un micro. Tout le kaka mutu malamu azalaki malamu on va pas na mabe il faut dans le mabe ya batu le dans la bombo yiboy. OK, c'est ça. Qui mère matretako orgueilleuse matretakao au box ça va tournage à batu ou ya ba batu téléphone difficilement on va matretaka na parce qu'on a mis des fanatiques des matretaka donc ça ezaba à reconnaître ba ira on a changé. Exemple TV qui toque rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire, nous autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers internautes, Balandignon Soya. Exemple TV vraiment Exemple TV Ndé Makambu Exemple TV Ndé pesa kabino ba actualité ba information ya solo avec votre humble serviteur Orly Kanza Mister Lovalova autrement dit Avatar soldat Mobutu garçon fraîcheur. Merci, on est là ensemble avec Deyo Nassima Machine, merci Nayo et puis merci encore à Barezi Baza monsieur le journaliste, merci Nayo encore et merci encore on a battu tout bazo soutenir biso et voilà lelo to tamboli to luki to bi tozo salara makambu na actualité parce que sur actualité te tokolobate ce qui actualité zate biso to yakate awa information pour toza Exemple TV et voilà aujourd'hui toza na artiste moko l'un de comédiens to solo la to betene ma solo to découvrir ensemble ngai nabino le lopoto solo là vraiment naïe et je tiens à saluer maman Zoé Kumba na Bondi, merci Nayo et merci à maman Marie Noëlla Bibondo et maman Antoinette balobi tantine Antoine donc nakata France merci Nayo tantine Anto merci Nayo vraiment donc tant na moni famille PJ Mobimba donc famille à pays merci vraiment et lelo naza Deo Fongolanga nazana invité na ngai Kaluji l'artiste Tobetani mo masolo to solo la momuke ndenge makambu ndenge zali Kaluji bonjour. Ouais bonjour frère. Tunanga vraiment Orly Kanzaku. Avatar. C'est Kaluji ministre ranking donc. Oh mutunanga au boxing mikolo vraiment donc il a les mais ozomona na te ozoyo kanate. Te ngana zali. Bato ba lukanga ba mona nga. OK.
oyo lukanga pété na mimoni ça m'a répété OK ngana ya ka soki ba intéressé ngana ya ki budiki te kaka yé pas zala to yé pas zala kité nga faut intéressé yango ça la valeur à mutu Kalodji na olingo rappeler moi batumo muke ba yebi Kalodji ebele ba yebi Kalodji na poto Kalodji za artiste o abimi na internet ou na CD te nga za muta CD nga na za jeune garçon te pourquoi ba jeune garçon ba jeune garçon ba lobby ah bon on a 1900 internet nous on a vaincu des annales donc 1900 Major Bissadidi OK 1900 Alpha Bokole 1900 Rémi Kilola OK 1900 Etiki Mbukus leki na kati donc to banama boulot série Nzonzing ils en a CD donc grâce ya mon vieux on a bien un mator nangai José de Londres Sida Bilé les Coco Swag hymne national la Suisse donc grâce na ye ndé mokili découvert nga mais Nzonzinga liboso na salaka ezalaka pe grâce ya fait nanga Kuba Mbongo la légende asa producteur donc là ça le premier film né intéressé nga na ye na jouer na ba grand ya série wana tout na bana lelo so ba jouer na Bidi papa Bidi OK donc il va venir biso baza ebele ba série wana fo papa Bidi ba c'est belé donc pour citer que c'est là donc mais lelo au sali combien d'années na théâtre bon des annales donc naza mukakala aux anciens naza vraiment arrivé à bana o ba lelo et ça la kondengeni plaisir on va tamona ba pa o ba vie na biso ba trasaki ali biso to niati ali bango pe ba fuyaka ko niati baso parnicher il y a aussi des anciens aussi balobara que non bana o ba lelo ba na impolitesse ba na makambo bazali pe ba ko citer moni bana o ba lelo OK donc on a profité na dédié dans émission au premier ça qui toko la dédié émission oyo na mon général Kentoura papa na Miguel na bébé na biso ya sika et na PCP mon vieux personnel na les États-Unis 001 mon vieux Rosabelle Nzambi motema ya mama Bibi Marlène Nzambi na pesi bango émission ainsi BBC Lukamba mona bata kumu ya papa na mère rêvé ainsi Mireille Kazu na dédié bango émission oyo to boka bato musu na kati donc bato ba lelo ebele baza ba parvenir eza couple na bango teza makila te bayaki kaka po batalaki Kalodji Misa Rankine to batalaki Ans Luzolo po batalaki Mike la Duchesse pour batalaki Sida Bilele pour batalaki alié bazui na pe fona ba et bien bana ko tika artiste ndé na ba tournage c'est-à-dire ça camarade toi ça bureau ya artiste ali rôle moko boyé et c'est ngamutu mo intervenir yo mekako nan wa meki basalo mekako donc là wasalo mekako pas film bimi moi dé appel batu mo mikili ba mono kala tout le monde qui est au checking up un artiste ba moko poudre belé okomo boudé batu poto eta semblo matama libumesa libim sum ata na komi artiste allez au mona mambiaka lokola gauche sport na vandi ba mbiaka lokola ba duche kapanga avandi wana yo yebi matanga allez ozo boudé ba suma au mona tela bien so ba vandi wana pour ni pour ma code manzele moko boye abenga pe to po jobo babenga ka pe na ndenge mikili eta impolitesse écoute mais ba rester bazana bango est-ce que la faute là to kopesa ngo na ba ancien to izara na ba éducation ba pesa lango faute na ba parents soit biso ba nous mal éduqué soit to fingo mal éduqué soit tu porter plainte parce que a fingi mbala moko parler place ba éduquer yo pour so rater éducation na palais on peut récupérer un peu l'église on peut récupérer un peu l'école vous comprenez donc ça va finir mal éduqué va finir côté place au sala va finir ma famille va finir place au coller là pour éducation de base à la palais donc il y a tout traité côté que va finir un tournage non ministre Rankine to yebi aux Londres de Banaya José de Londres premier pape José de Londres mais lelo groupe ezala kaka ou bien groupe kufa to ndenge nini po na moni ba tikwana ya yo ya José de Londres tikala na makila balangila banini yango wana la osala carrière il faut osala ba créer ba remplaçant na yo ba relève na yo
Vous comprenez? Donc, la carrière, il faut créer. Non, ça bien pour nous relève. Donc, je salue encore vieux Sida Bilele, Coco Swag, Nenga Trasa. On dit les lever à sur la scène vraiment. Mais si vous avez Monica Luigi, à comprendre que de Londres. Si vous avez Ngambe, à comprendre que Bana de Londres. Si vous avez Pichou de Panama, à comprendre que Petit de Londres. Il veut vraiment calculer sur le moté. Alors, groupe Koufa. Donc, le groupe Koufa, c'est tant que visionnaire. Il y a beaucoup de gens qui sont bon, beaucoup fatigué. Ceux qui sont visionnaires à Daende, ils sont empire pour faire des choses pépé à la salle d'Aïtu. Il y a des gens qui appellent que c'est à la salle d'Aïtu. On va vivre Victoria. Ils sont Oyabenda. Si c'est ça, ils sont et ça bungalo. Standard en émo et Zali parce que nous sommes Zali. Marco Mabiala, grâce à Nzimbu, Massa tout aux Zali. Ceux qui viennent rien n'empêche à ressentir sa mission. Sauf que tu colles peut te couper dans ma préoccupation par-ci par-là. Donc voilà quoi. Ben, beaucoup de préoccupations par-ci par-là. Mais tout le monde a apparition à Kaloudji vraiment dans le film Belé, Mikolo, ils ont sous-souté. Ils ont dit à Nini. Mais film Baby. On me dit que c'est Kanda. Zamba Kanda. Pourquoi? Zamba na Kanda mukilina sala kango malamu. Mais bato comment bebisi lango. Comment bebisi mukilina ye. Yo comment na mwa mobali ami komisi mwana mwasi. Oh, nandeni. Comment mwana mwasi ami komisi mwana mobali. Ça dit qu'il pédé na qui lesbienne. Si ko ngai tant que chrétien, na ko sangana na bato baza contre makambo nzambe te. OK. Bato kutu bamona kuteke ba benga te po osili to po ko jouer tout ça. Forme ezali. Vous comprenez? Ça dit tout à l'heure, ah, que jouer na banane. Wana parce que jugement zali les bino sangana bato baza contre mibe kwa nzambe du coup moi même moral et on se montre ba film beso benga na ana mukona ngona na tali na checker d'ailleurs c'est double sim na yate surtout comprendre bien que non ba sala ba film baza ba PD majorité ba ya ebele ba ko ba PD faut le bana bango boto betara c'était pour la raison comme la bango ba changer pour yo commencer no ko maboye mais ba mono ba tic on a mis ça là, on a mis ça là, on a mis ça là, on comprend les terres. Donc, et comment nini? Ce qui est bon, on est comment que nos choses on diminue au côté du film. Ma caméra le banayo, t'as na bata poto, bah comment on détecte? Garçon à PD, garçon à PD, garçon à PD, garçon à PD. Fille oh, on va pas salger. Bah comment on détecte? Ok. Tu vas bien rappeler biso. Mais nini tu as dans mon avoyer? Bah le bar bon. Donc, vous montrez que vous mettez tout ça dans ma caméra n'engagez la biso. Dans un film nanga, n'engagez me connaît dans un contrat nanga honorable Piloli. Christian, tout ça là bas contrat, Nicolas na bas contrat na bas tout quoi bas Joe Ballard en Hollande, Joe Ballard, bah maman là le coup là bah maman Olga Cabello, maman Olga Cabello, ça dit famille na bah famille Loma, la famille Loma, ils allaient Joe Ballard, bah ça na mon général Kentoura papa na Miguel, tout ça na maman Olga Cabello. Donc on signe contrat na famille on a bon na ce que ba filmer ba filmer na ba ben na ba to baza pur baza double film selon yo Kaloudji ninguzana badani baba pire pour ba babango mais on a bien ba PD so ça PD on est impur so ça les lesbiennes on est impur ba impur ngo po yebi bango mais toi na média ngano to yebi to go tanga te po boloko ko ya pe to banga boloko to banga ngo to éviter ngo ko ba na boloko ba sana bango ba vivre paix mais na ba condition mobo. On a vu le journée à le 27 ba artiste ba sangana ki ba salaki mo eloko mobo nini ozalaki bon ngala salaki idéologie na biso non ninga matete to sali pe ni na biso organisation na biso donc on est grave na biso na partir à matete on est to sangisi tous les artistes à matete to so bien ngo matete champion matete tout ça na mobiki si junior to na ba décor ilonga to na ba gelor son coupé to na ba blanchiment il faut to ba ebelé to le ba qui pe bon journal le 27 théâtre Salamaka na victoire te te Salamaka il faut qu'on a un TPC théâtre ça vaste donc muto ça na mikondo c'est parce que na baza ini ba rosa la paix ba célébrer date wana la journée mondiale nous on a fêté nous on a marché na matete c'est ça que on na matete on dirait tricage côté dans monde de théâtre ah ben oui hein tricage mais côté ba bloc et salama ba parti pris
basanganaka na semblant. Eloko wana il y a question qui ba bloque kota ba tu basala makambo na semblant ezalaka au fait ezalaka nini? Ezalaka mom kezaka nini? Eza nakoti yango kiamitié te bayebani makambo basalaka. Donc moni bapede so basangani bakobenga bato baza balingaka cope na bango. Bapede na bapede. Balesibeli mpe so basangani babenga na bango na bango. Bayebi ke ye aza pede te so tobengi acomprendre makambo so tosalaka mokoto oswana ya abda mbanga arevese biso aza nanu Madagascar. Babeto Madagascar eloba BBC Lukamba babeto Madagascar. Yango on dirait tricage et comment na kati yango naka ba bloc parce que yango parla mais na toutes nos questions oyo tant on dit tricage et coach obi comment ba bloc tout le monde a artiste basangana pour na makamba ya Dadi di Kambala basuki wapi to moni suba misuba yeba sangani pour ba kesala makambo ya mais désordre côté na kati za pour na makambo ngona so melango ngambo parce que iloko malamu oza na sans intérêt ils exemple à suivre. Mais comment ba toza ki idéologie au sala makamba ya Dadi Pierre Tombal basali yango eke kitoko bango panza na bango na bango te bango wela scolar olar moko boye babetaki bamatolo olar etikalaki soki na mwana bake panzani mpona mbongo mais elar ekotaki ti yo kasi biloko Dadi kitambala so bobeti mbela vraimen boye ke tosala Pierre Tombola ya icône ya Dadi Kitambala kasi bamenseni bakokanga maboko yango esaliki na makambo mamo livre alongolaki de la patrie sikola blok ane esalamaki ata bana lemba mpe batieke biso mpe tosala nini ya pululu taki mona lemba la charité bien ordonnée commence par soi-même. Soki kosala Pierre Tombal ya pululu il faut bana na mère na so mindondo po aza mutu na bango alemba aza ya monde te mais aza nanu mwana ya lemba natif de lemba. Et t'as pas, bon, en fait, tu vois, ma bango, bah tiens, qui va faire la pouloulou, ben, il comme babeda. Or, ceux qui ont idée à bien, ils ont intérêt, il faut bateau, ceux qui ont idée à Dadi. Là, bateau, ceux qui ont idée à pouloulou, bah, sangana. Bah, ça, là, il est au moko. C'est par là, tu as l'organisation qui organisation de théâtre, ils ont vraiment. Ils ont intérêt dans 4. Bah, ça, là, avec intérêt. Les qui n'a pas maman, au monde, quand ils ont bakindaka. Quand ils ont raison, ok, bah, le monde est vaste. Il y a des gens qui musique, amona pe maman, mais babenga na kaka bango na bango. Bazo mela pété ba panza na kaka bango na bango de vanité. Il y a un appel ça là qui est le 27 au Kenya no pété. Ah ouais, on a préféré qui na marché na ba massa na oyo qui plaît qu'il neige tozana bango. Tout à l'heure tu es bien massa na biso 10 balles. Ouais, 10 balles. Autant ga bilonga ba artiste. Ba comment pona? Wana 10 balles asala nini ana nini baby ga 10 balles intérieur là on peut-être okete. Mais papa ya muninga au moins 10 balles pena matanga na bango ayaka ya pe et bato asko 10 balles wana to sandeni azana bongo di mais là autant la papa ya mutu moko boya sali daïti au moins plein ya danser pour baby qui intérêt zali. On comprend? Baby que 10 balles commander ba film à danser pété à ne pas célèbre pété à togesani. Mais ce qui wana kufeli bomo la plein baby que on comme filmer au benga bango. D'abord il y a un intérêt. Ils ont tant to baka makamba ba intérêt o to mona lisusu lelo to yoki e masolezo kende ke non de kona biso dinana. To moni maman na biso dinana si la bisalu to moni so utile pechanga moi ba epanza moko eza na kati wana ke bapanzani banini tozomona na ba chroniqueur bakomi ko appuyer makambo ko tombola ba makambo yango parce que tant que artiste yo za artiste tant ozomona makambo ya bongo bandeko bazo panzana bazo bebana likola makambo mike na sur 3 personnes wana yo zo milo bilana nini bon moni toi batu les erreurs est humain. Maintenant, on a dit derrière moi il faut qu'ils la médiatiser. On va comprendre. Donc parlant on a plus ça confrère nayo comment on a donc comment pardon mutu nanga pe ko sala ki émission lo baki on tala ki ya opa yimba wasa luko la tala pilipili ko vodort oui comment on va bien que comment Rémi ouais donc Rémi ozaya marabanzele il faut na kimia on a paix. Vous comprenez, on a payé, on a bipé boye. Bon, on a bien un buzz, mais c'est ça. Là, on a la buzz de la personnalité à bateau. Ok. Il faut y avoir ma mozo, bazaba grande. Bazaba grande, si la la grande. Dinana bon, tout est bien grand. Pour on a la preuve na été.
parcours eza ndeni mpo nga nayebi pete na okomprendre pete nga nayebi dinana abimi na nsima ya sila na bafilme ya sila bisalu nde ebimisi dinana ozo comprendre donc azala mpe reconnaissant ke lelo baloba dinana na poto bato lokwa nana ngalula c'est-à-dire dinana vraiment abimi na nsima ya sila grâce à bafilme ya sila nde bato bacomprendre ke eza na actrice moko bekomona ye dinana mais lelo sikoyo dinana mpe ye asali site na ye azalaki na filme il fallait abengaki te abengaki sila aya kointervenir mais sila mpe omoni mer sila bacomportement azala bacomportement na ye moko boye asangana na bato te abongaka mpe bato yala baborne moko babetaka mpe bato donc abengaki ye aya filme aki na bampêchement na ye aye te ete pesi mabe na kanda wana dinana abengi xil peshanga aye na ye kojoue filme ayebi teke babenge mpo aregle sila ozomona potopoto sila pelaka ye ajoue na ye après dinana na basala bavoice na ye eyaza nani banini azala mwa reconnaissant ke grâce ya sila ye abimi ozo comprendre et puis mère sila mpe alingaka te ye bato baka kopesa ye coup de pouce ayedaka mpe bato omona bafilme ebele akendaka te tozoka barapport na ye ye so obengi oya te nga na bwa koloba na kete koma lelo so moto adaye exemple moto adaye alela batiaka micro boye bato te bazalaka kaka eza motu malamu azalaki malamu oke bamoto aza na mabe il faut tobana oloba mabe ya bato ile tokana bomoi boye ke mare batretaka yo orgueilleuse batretaka yo obokisaka batournage ya bato oyambaka bato na telefone difficilement wana nde bato batretaka ye na asko na miti fanatique nde batretaka ye donc so eza à reconnaître bairere wana a changé mais kovo dor yo za mwana mobali nga nayebi kwa mobali nga nayebi kwa noko nga na ozoma noko nga mwa teke yo anoko otanga ba commentaire pe bele ba balobaki bato batayena bandenge mwa ba double si makambo ebele donc makaba ba momi il faut oyo bandenge ko gérer ngo quoi moi nga na bina clair to panzaka te to nga mwa bi clair ba mère na biso ba icône ba exemple ba modèle ba mboko na monde so théâtre bon faut ça la bloc pour ba Cardozo ba la Donna ba princesse ba obazo ya sima ba princesse ba baby donja ba zebele ba la ska moseka ba par exemple ki ba ser kutu bazaka ini biso pe to sala ini so ba sala ba boy pour na ba vika internet to na ba succès éphémère ils ont une vanité mais il faut basangana tout ça uni pour la fierté à donc condamnation non makasi so to comprendre bien que n'est pas battu ba chroniqueur bon on regarde les kaboukier ba moko internet pouf atel kamboye benen ba voice donc c'est de bon ça ça émission na mutu te ba voice c'est dire on va salir image ya bato ça ka yemo ko ba vie on salit ba personnalité ya bato yo po ozo fin du mois ya YouTube on salit une image YouTube peut so ya raté mais na moni ya musu ko na ibisi yo so ki YouTube ya raté mais ebele ba zate ba ngaba ba groupe théâtre ba groupe là ba ka répéter ka présent ba comme da kina et puis lelo so ki to sali bien constant bien ba artiste ebele ba koma ko ki ma pe ba répétition pour na ka ba YouTube et puis donc kara merci internet merci internet tayi ke kalu jumo ba so la film mane ya nderi boya ba akene sur répétition akene répétition tayi ke et arrivé là époque na super ba répétition te ya bon na groupe na 7e trompette ya ngoli comme na groupe na 7e trompette ba petit ba na formation ki bomango bana po betelanga masolo 7e trompette style lelo donc na stozi la ba film tozo zela oui théâtre bana na neni kala mais si le théâtre ezali ça dit ba film était ici la ngote OK bazaka na poste ba film lelo abakouk ya mère na so si la écran internet et beta ba 5000 vues au-delà le si la l'ivoirien lelo pe sikoyo et lelo pe siko baiser ba Dacosta ba Patrick Ngambe ba Gaste mo na participer kuna kati au participer na mona po jouer la tout nos questions faut mon condition de jouer faut mon matériel drone et matine ebisio to beta no lisolo ya groupe na yo mais na moni yo za pe parmi bato ba jouer na kata base ben oui mais base ndenge to zo ki ndenge zalaki mais ndenge komeli je vais expliquer biso nanu idée yango ezaki idéologie yango bon base bon conseil hein
au moins il va feinta qui bat il aura les bossons il fait pas bon bango pénan Ah ok. il fait pas bon bango allez et bimine c'est là on a filmé parce que là on va faire une conférence de presse va expliquer d'abord va expliquer d'abord tout qui est on baisse banini donc il coffre pas bon bango par rapport à ça là film internet na nengo ça le besoin donc na mona qui on est nende ni t'es ça sur le plan technique ça carré histoire carré filmage carré mais ma cambo oh lobby ma cambo va zela que pesa et pesité alors il fait pas bonne stratégie on a pas bon maintenant nous de ma campagne pesité bon et pesité ndé va zela que pour d'aller comprendre que ça na ngo base on là va faire que loko wana et bimba loko là et lomo ya solo il fait batira batu bongo après ba bisango que ezaki na ngo film ok moi so ba et de basaki ba conférence de presse que ça na ngo filmer to banaka ngo bongo yango pe sali moi tolo ba ezute ndenge été autre bon ba zela ki pe donc to keleka na pona yo ezute bon et qu'il na kozwa ezokende na kozwa merci c'était là Kalouji donc Kalouji l'artiste Kalouji Bobby kalobara tellement bien babiye azamwana ya l'homme de président José de Londres donc na kata Suisse to pesi mbote to zala ki na biso to bandaki bien et puis lo to komi na biso pe na suka pe bien Kalouji, comme na biso na suka, moi message na par rapport à battre la biso et puis en plus moi numéro na yo et puis ba dédicace na. Bon ba dédicace vraiment ngane mingi dédicace ko bango de battre la biso. OK. Donc na dédicacer vraiment ba batunanga vrai et na robana mon général Kentoura papa na Miguel et BBC Lukamba Banque Suisse. Tata de Bundes Espoir nanga ya suka et puis Jobalar na kata Hollande Jobalar mère nangai Olga Tabelo famille Loma Mobimba na dédicacé bango émission oyo et puis et na moni moko mutu nangai Trezege Muwala wala Mirai Esengo Kazu na pesi famille Kazu Mobimba ba mbote place bazali c'est la famille et na roboso na nani Venangai 001 Rosabelle Nzambi Motema ya mère na biso Bibi Marlène Nzambi 001 na mère nanga ya ba fatwe pour nous contacter Kalouji Ministre Rankin plus 243 89 64 36 268 89 64 36 268 vraiment Moudana posa Kalouji bakati to betre na ninga WhatsApp. Merci aux rappeurs Rankinia solo. Mais on a ministre Rankin. Doza Rankinia. Rankinia vraiment ministre vraiment. C'est le gouvernement. Et on mettait badwa comme belé on a dit par rando oh kuna souvenir na rando mais maman nanga Elena Manzila alinga kombona te. OK c'est bon. Mère nanga Astrid Moulenda temple du plaisir ya batu ya Charlie Prince. Abenga papa Bosolo. OK. Merci. Merci vraiment. Merci c'était là l'artiste Kalouji ministre Rankin to moninde to bandaki nae to bandaki bien et puis to soukisi bien comme on le dit toujours ce qui commence bien finit toujours bien. C'était là votre humble serviteur Orly Kanza Mystère Lovalova autrement dit Avatar. Merci à Deo Nasima ya machine. Et merci à Cordo Barezi Baza, donc Barezi Baza, merci le journaliste, merci Nayo producteur mature, et merci encore na maman Zoé Kumba na Bondu, et merci à Tantine Anto Nakati à Paris, merci Nayo vraiment, voilà babi à papa Nabiso, donc il y a papa Nabiso. Nakata Paris, merci Nayo et merci encore à maman Marie Noëlla Bibondo, Nakati ya Canada, ya papa Lucien et Yale et merci encore à Timbulu Bek donc merci Nayo et merci encore na bandeko nyonso pe ba camarade nyonso o batalingai et James Mutombo Nakati ya Afrique du Sud, merci Nayo et merci encore na Massaro Fanny Massaro et bienvenue à Kinshasa Papa Do donc babi Papa Dominique, merci Nayo et continuez à nous suivre toujours sur Exemple TV. Prenez-nous à la prochaine. Merci, check. Baby,
bazako binela bango bazako kumisa bango yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye oya sala ya minene na bomoi na nga tikisanga mabe ashanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sara ye abongola bomoi na nga o yesu yo e masumu na ngai komi lokola ngola e Nzambe na bomoi ye yondo limisaka nga mpe yo mpe tolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambosanga na nzela ya nsembo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga ngaikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo pembo nanga c'est toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga na yo we yo nde opesaka nga bilei ya moli mokolo
toute ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie, toute ma vie. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Je suis comme un vie. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Oh 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 oh. Longtemps j'ai erré loin de toi, sans la foi et espérance. Ma vie n'avait plus sa raison d'être vécue dans ce monde. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je réalisais par ta grâce que mon âme avait besoin de te sauver de désarroi éternel. C'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Oh, 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 oh. Hey, c'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Je vis maintenant. Hey. Je ne vis que pour toi. 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 Je ne vis, je ne vis que pour toi. Je ne marche que pour toi. Je n'ai pas que pour toi. Tout de moi dépend de toi. Je ne vis que pour toi. Pour toi, pour toi. Tu ne viens pas seulement me visiter, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne sois récréé. Tu ne viens pas seulement me visiter, oh, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne naisse de nouveau. Oh. Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie.
rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à 100 periques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.